nasali mokili yango nini namona pasi ya mboye pasi ya motindo mboye bainformation ya baartiste bapasteur bahomme politique na tous les domaines soki olingi oza information ya si leka kaka na 3 na bibie 3 na bibie www.lenazarien. basa na soka nini com. toza na se na mokili oyo bitumba na biso ekoki kosila te nazali kodekortike yango na yango ntango nakoti nakwei na mabolongo nazwi bougie napelisi bougie natie nazwi chapelet na nga nasimbi na maboko nabandi koprie ntango nazoprie na chapelet nasimbi nazali concentré ezali mbala ya liboso nayoka mungongo ezoloba na nga dans le vide na kati ya kobondela na mabolongo na bougie na nga na chapelet na nga balingami kati na ngolo nayoki mungongo ezoloba dans le vide mungongo elobi ebengi nga na kombo na nga ya mboka ntango mungongo wana ebengi nga na kombo na nga mboka etindi nga nafungola misu natika kolela nabandi kotala bisika nazotala nazomona mutu te nayoki mungongo wana etuninga boye maboko ebima na se na mai etombolinga ntango na mati likolo mutu na nga ebimi likolo bien aimé nayoki nguya moko namoni esprit mulai namoni elilingi ya mutu atelemi mutu mwindu mulai azanga mutu zonga na likambo nalobaki ya dusha na mwana na simbi sikoyo nazotuna ezana Je dis aussi shalom chez vous, très chers fidèles téléspectateurs. Donc, que la paix du Seigneur vous soit vraiment favorable comme toujours. C'est votre humble servant de l'Éternel, la sœur Tiffany Moka, parce que nous sommes là pour vous servir. C'est notre plaisir. Vous servir, c'est servir les Seigneurs. Or, servir les Seigneurs, c'est notre devoir. En tout cas, to lembate ko sala lankolo, to lembate ko sala pona to édifier bino, to lembate ko la kisabino makambo bon mama na kuku et bima na poisson. Eh bien, nous sommes là comme toujours dans votre émission que vous aimiez beaucoup. Votre émission et surtout dans votre site, le www.lenazariens.com. Le mission Obolinga Mingi. Témoignage, une émission eza iska batu palper le boko nzambe batu oyo bamoni makambo na nkuku batu oyo nzambe asaleli bango bikamwa to pe bazana likamwa ko balingi balobela yo pour que édifier yo bayaka na émission oyo po ba pesa bino oyo ko édifier bino. Et ben comme toujours je suis avec mon invité, c'est mon invité que vous connaissez aussi bien. L'autre fois j'étais avec elle, c'est vraiment une dame, c'est vraiment une femme que Dieu a oint dans notre pays. Nzambe penza pakolié boyoka keninga lobaki, mais comme à la coutume nous devons d'abord prier pour bien commencer cette émission. Voilà pourquoi je vous prie déjà de ne pas zapper, parce que tout le monde qui l'élo est zalelo. Benga batu pour les Nazariens, c'est lorsque vos autres talayango na ba parents na équipe mobimba. Donc prions avec Lido Pro et nous allons nous retrouver tout juste après. Merci. Pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basotoki na sina komi sedi bona Yesu bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yesoye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri bona Yesu bona Yesu bona Yesu
touche nelamba na ye nasimbi nazwi guérison yango naza koinforme yo oyo babwakisama bikomba minzemba na bondeli boyoka na betela bino lisolo boyoka na yebisa bino sekele boko comprendre esengeli bolela te banzete misato balonaki na zamba batuni nzete basala na yo nini ye nzete alobi nga ntango nakokola bokatanga ebongo bosala boka nazalaka nanga na ndako ya roi na kati nanga batia na ekolaki nzete bakati yango basaleli yango ndako ya bameme babosanaki kilia un roi de roi yesu abotamaki na ndako ya bameme bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo ba argent tala lolenge yesu alingaka yo ndeko na ngai ozalaka na valeur basala nzambe bozalaka na valeur komikitisaka te poza na valeur kosengasengaka te poza na valeur nzete mibale alobinga na Là, nous sommes déjà de retour avec Serge Makazola. Je pense qu'on a prié ensemble parce que Serge Makazola derrière la caméra a bondé vraiment ma case. Na humble servant de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Mais avant déjà de commencer notre émission témoignage, j'aimerais remercier, en tout cas, il faut être donc la gratitude et foutaka, ingratitude et foutakate. Là, je tiens à remercier tous les hommes de Dieu et toutes les mamans de tous les 5 continents du monde, de partout où vous êtes. La humble servant de l'Éternel vous aime tant parce que vous m'aimez aussi. Voilà pourquoi vous m'appelez à chaque fois pour les remarques, pour les critiques, pour aussi les encouragements. En tout cas, nazo porté remarque encouragement na moté malanga parce que bozo poussa na pembeni ya la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Ce to sala ngweza kaka pona ko édifier binoza pona boma binote ce to komi ko dérouter. Vous êtes là donc basala nzambe na banaza na makolo na bino boza ba papa na nga boza ba mama na nga bino nde bosungaka musala nzambe oza kati na nga ekende liboso. Tout au début de l'émission, je disais que je suis avec la servante de l'Éternel, c'est une servante de Dieu que Dieu a oint. Nayebi Kala, j'avais dit ça la semaine passée, c'est une femme que je connais il y a 4 ans passé. Nayebi nayoka déjà onzamba tiakat naye. J'avais voulu aussi binope bolanda boyoka onzamba tiakat naye, c'est maman Rebecca. Sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour maman. Bonjour ma fille. Ouais, toujours la bonne humeur. Je pense que les téléspectateurs, maman, balanda qui va s'épeler à ma casse. Baza déjà na banana bango, baza déjà en famille, balingi ba yoko lisusu maman. Bonne santé. Santé qui mes ali et le monde nzambe ba télévision. Ma prière et l'équinde ma casse maman. Nzamba zo sona biso ya. Ce qui le sambo te to ko longa monguna te. Moi to zo ezo zalate passe. Ce qui le sambo te monguna akobanda bekomata sengeli na nzela na lusambo nde biso mpe tokosimba ye totia na manase na makolo na biso na nzela na lusambo. Merci, donc comprenez parce que les téléspectateurs bakanisi ngande munazoli pisaka kupaka salaka introduction donc andeza ba prière na yo moko zozana ba tante yango wana tozo salaka mukie ba prière okoti ba prière donc ndenge tozwi mama boy soki tangu na prière koki au moins tokati mama continue prière. Oui maman batu balanda qui c'était l'introduction to meka ki kokota sur lien en famille lelo toza panto yeba maman na première partie betela biso oyo monaki oyo yokaki o ezalaki to bandis ko témoignage na biso maman. Vraiment na pesi mbote na bana nyonso ba bazolanda biso na ngonga oyo na bango shalom na bango alléluia na bonjour vraiment na lingi bino na kombo na Yesu. Ngai Rebecca de Jésus Misenga soki nazali kolinga koloba makambo nazali koloba ezali po na édifier kondima na bino pe na ebisa bino ke bosala erreur te na makambo nzambe satana azali
pe Satana azali kosala misala na ye na tango Satana azali pa azali kosala misala na ye esengeli biso pe toyeba pe tososola soki tososoli misala ya monguna wana tokokota na bapriere na biso ekozala na basolution mais soki tozobondela bondela sauf que toyeba nanu eloko nini Satana azosala na vi na biso na bike mabondela na biso ekozala na nguya te. Na introduction nalobaki témoignage nanga eza na biteni motoba na motoba wana nalobaki eteni ya liboso ezali kolobela makambo ya singa ya libota. Singa ya libota ezali singa oyo batekaka na wenze te, ezali singa tobengaki yango singa puisque eza makambo moko ezokende na bokitani. Na makambo ezokende na bokitani bokoki komona makambo wana esalemi na kati na libota songolo na bakoko na bapara mais ntango bana bazokende kobotama na kati na bokitani ozokuta makambo moko ezolanda ezomonana toujours na kati na libota yango. Nalobaki eteni ya liboso elobeli singa ya libota ngai moko nazolakisa avant que napesa appui biblique nazolakisa lolenge nini singa ya libota esalaki musala na kati na nga. Bien aimé yo moto ozolanda nga ngai nabotamaki na mwasi ya mibale. Nabotami na mwasi ya mibale tata na nga azalaki mutu moko asilisaki classe na ye, azalaki mutu munene na musala. Na musala ya tango na bango azalaki kofutama, azalaki loge na ndako na ye bien. Alors na lolenga azalaki na yango na musala esalaki malgré musala ya azalaki na yango na mbongo azalaki kozwa mais amiyebaki te ke azalaki na kati ya singa moko weko kokotisa likambo mabe na biso bokitani ya bana. Eloko nini esalemi na likambo etali singa ya libota. Nalobaki na introduction ke tata na ngai azalaki mutu ya mwasi akei ba divorce abali mwasi mususu bakabwani abali mwasi mususu bakabwani molinga mikati na ngolo tangu mama na nga kabwanaki na tata na nga nazalaka te nazalaka bebe nayebaki eloko te. Mama na nga azwaki ngai azongi na nga na famille epa bandeko na ye ekune epa bandeko na ye na maboko ya noko na nga nde sika nakendaki kokola. Tango nake kola epa noko na nga tata na nga esika atikalaki ye epa abalaki mwasi mosusu. Na nsima kobala mpe mwasi wana nde bayaki kokota na église na bango, église wana babondeleli bango libala batikali bafandi. Mwasi ya suka tata na nga abalaki na ndenge akofi boye azalaki na mwasi wana mama na biso wana. Siko eloko nini ye kosalema na ye kotala nanu na bomutu ya na nga liboso ya mwasi aza na libala te. Na lelo elingi koloba nini singa ya libota eza lokola conséquence ya lisumu oyo baboti basala ubie bakoko basala. Nalobi eke eza conséquence ya lisumu oyo bapara basala oyo baboti basalaka ubie bakoko basalaki. C'est-à-dire conséquence wana ekoko komela 3e génération 4e génération mais mutu asalaki yango aza lisusu te. Bien aimé to se retrouver ya na ngai ya liboso aza ya mwasi aza na libala te na lelo asa komi na suki ya pembe aza na libala te. Ya na ngai ya mibale aza ya mwasi abalaki asisi ba etidi na ye kitoko aboti bana mine libala esili na leta te esili na kokoso te likambo muke libala esili. Nalingi koloba ke singa ya libota soki eza na bomo ya mutu akoki kobima nango na famille na ye ase retrouve akei kobala mpe na epai esika akei kobala singa wana ekotikala epai na bango te eza makambo ezolanda koakompagne bomo ya mutu. C'est pourquoi babengi yango singa, c'est-à-dire eza eloko moko eza na nsima ya mutu wana ebimi depuis mutolu depuis makila ya botamaki sikoyo ezolanda ye koakompagne ye na makambo nyonso azali kosala. Esika ye akei libala esili wana ya mibale ya misatu azali mobali ya ye kobala pe mwasi aboti pe bana pe bakomi soki mine ase retrouve mwasi akimi na mobali mosusu akei nazolobela lien ya divorce. Lien na nga ezalaki divorce
yaya wana mwasi pe akimi ye mobali mwasi akimi ye akei divorce salé siko yoka tangu makambo ezoko salema baya nanga wana bazwaki likambo oyo bakotaki na mozindo ya koluka nzambe te bamoni yango lokola eza makambo moko ya normal sika likambo yango nzoka lokola efandaki na kati na libota emoni ba prière ya kosekue yango te emoni ba prière ya koderaciner singa wana te singa alobi singa wa nasali misala nanga nakomi munene singa bongwani akomi mobeko singa akoli akomi mobeko mobeko ekomi nini na ye kotala yaya nanga ya mitano ya mwasi abali aboti bana pene mitano tango aboti bana wana likolo ya singa ezalaki kosala divorce singa eboti mobeko mobeko ebandi koboma la loi tue mobeko ebandi koboma tango mobeko etelemi ya nanga wana akufi mobali akufi bana batikali ezalaki bokabwani ebongwani ekomi koboma o alandi ye aye pe kozwa kobala abali pe aboti bana sima akobota bana mobali akufi mwasi akufi mususu pe abotamaki na mama mususu ye pe aboti bana mobali akufi mwasi akufi epuis tango bazokufa na bamaladi moko we ezali maladi moko munganga ko traité te eza par exemple mutu anyataki eloko lokolo evimbi abandi komona bato bazoya lokolo bakanga ye basinga lokolo basala boye akufi lolenge moko mwasi akokufa nde lolenge mobali akokufa soki mobali nde akufi liboso lolenge mobali akufa nde lolenge mwasi akokufa ekomi na turu na ngai na turu na nga molinga mikati na nkolo na se retrouver nga pe na bali na 16 ans tango na bali na 16 ans na se retrouver na ndako ya libala na lobi singa ya libota ekoli eboti mobeko na singa bakumbinga esika na akokende bango bakomi lokola bato moko bazali likolo ya vie na nga to likolo ya bomoi na nga bazocontrôler bakomi sikoyo kosurveiller vie na nga esika na koki kokende nyonso c'est-à-dire bango bakomi bakonzi nga nakomi na se bango bakokonza nga na se retrouver nakomi na libala na singa na mobeko eke kokotisa nga na libala na famille moko epai wapi pe bondoki ezalaki esika bondoki ezalaki na keko kita esika bondoki ezalaki molinga mikati na ngolo na keko koma likolo ya singa na mobeko na kozanga mabondeli na kozanga koyeba Christ bien aimé na se retrouver na keko kota wapi esika na famille moko ya bondoki esika ya bondoki na kei nguya ya bondoki pe ya mbinga ebi lokola singa na mobeko batindeli biso mutu oyo biso tupelo ya mbena maboko mibale na ndako ya tata nanga nazali kosambela na église moko protestant nde pai nazali kosambela kuna nazaki moyembi kuna na maboko ya tata nanga puisque nakolaki epa noko sima ya kozala epa noko tata nanga ayaka kozwa ngai nakie kofanda na maboko ya tata nanga na se retrouver na libala esika nakei soki bokoki kopermettre ngai natanga mpe mwa bakombo ya baeglise nalekaki ntango nalongwe kuna nakomi na libala sikoyo nakomi mutu ya katoliki kuna esika nakomi molingami nabandi komipesa lokola parents ya mobali nanga bazaki bato ya kuna alors baobligeaki nga na banda kosambela kuna lokola bible elobi femme soit soumise nga mpe nake kuna na mikitisi nabandi kolanda bingomba ya katolike esika nakei molingami nabandi kopersevere eloko nini siko mobeko ebandi koluka mobeko elobi lokola se tozoboma tobimi na singa tokomi koboma be bandeko na yo pe lokola ekomi ngonga sikoyo biso pe tozwa yo na bondoki esangani esengeli toboma yo molinga mikati na ngolo eloko babengi divorce nazoyebisa yo ke divorce ezali eloko mabe ezonyokola vie ya bana bazotikala bamalheureux bana bazonyokwama mpona ntina na makambo etali divorce molinga mitango nakomi kuna esika nakomi na se retrouver nakomi na zemi ya ngai ya liboso mpona kobota mwana
lokola nazali accompagné na lien na mobeko sorcellerie ya mbinga singa nde lien singa na yango mobeko bia ba français balobi loi na ke kuta na siko na sorcellerie nyonso ekanginga sikoyo babandi siko kolukisa ndenge nini bapuye mobeko lokola mobeko abandi koboma ngape na kufano kinoki molinga me na zui zemi ya liboso nazoba na mutu nyonso azolanda nga sikasika soki ozozwa zemi wana ezo permettre yo te o prier zemi wana ezo tinda yo te na présence ya nzambe soki okomi na assemblée oyo naza étouffé zemi na yo ezoluka kaka olala opema olia bien aimé molinga me nazobi soki satana aza na nsima zemi wana mpona koelimine yo nazwi zemi na ngai ya liboso na bandi kolanda bakaprice ya zemi nzoka na se na zemi nazolanda bakaprice loi na singa na bondoki bazokolukisa nga lolenge bazolukisa puku na kati na motambo na zamba mpona kozanga koyeba nga natikali na bakaprice ya zemi na bakaprice ya zemi nakomi ngonga ya kobota molinga me na se retrouve nake nasali mikolo misatu ke nazokobota te kobota ekomi mpasi mpona kobota baminganga baya bapasola ndenge basalaka baforsa babimisa mwana nsima ya 3 jours ntango babimisa mwana na koforce mwana bima na 5 kilo 200 mwana azalaki mwindu tu lokola mwana asi asali ata ba 3 mois et 4 mois bato nyonso na hôpital babi fio asali 3 jours azobota te aboti mwana moko munene mwana aza na mutu munene ye moko mwindu tu nzoto ya mwana ezolakisa te ke mwana abotami lelo bato bazali koya kotala nga bakotala mwana nga naza na makasi te baserumu ezokita bakisi ezokita molingami nzoka ezali na makambo mosusu bato bazovivre na tekniki mpona kobota ezali nde singa ezali nde mobeko ezali nde bondoki eza kolanda bango biloko nazoloba ebangaka médecin te biloko nazoloba ebangaka aide accoucheuse te ekoki kolanda mutu kino na tekniki bato ebele bazokufa baliwa wana ya ntango na kobota ebele ezalaka baerere ya munganga te ebele ezali biloko nazoloba eke koakompagne mutu kino mokolo ya kobota na yango nazali kobeta sete na baye nyonso bazali na bazemi na zemi na yo na bolembu na yo ya zemi ose retrouve na kati ya présence ya nzambe molinga me na boti mwana liboso lolenge wana na difficulté ekomi na mwana mibale ekomi na mwana ya mibale lolenge moko mpona kobota mwana mikolo misatu ya souffrance nsima ya mikolo misatu eza be kopasola eza be koforce eza be kobimisa mwana na makasi molingami eloko wana nazali kososola te naye kososola ntango nakomi na zemi ya misatu nakokende kosambela obele na eglise wana nsima ya bosali na katolike nsima ya bosali misala na nga nalobi te ndekola na lembi zemi ekomi na sanza ekomi na 8 mois zemi ekomi na 8 mois nalobi te nakende nasukola mai ya pokwa naya kopema balingami kati na nkolo satana aza kosala misala nake kotia mai na nga na dushe nazongi kozongela savon na manyuka nakota na kati ya dushe ndenge nakokende mpo nakota na porte ya dushe nayoki mai na kati ya dushe moto akosokola yango ngai nakanisi bato tozalaki na bango na ndako to na lopango bakei kokota mpo basukola nga nasi nalembi na mokumba ya zemi na bandi koloba nakanisi ke mutu nde aza na kati mpo nini yo okoti na kati ozosukola mai nga mutu nasi nalembi nzoka nazokoloba na demo nazokoloba na esprit mauvais nayoki mutu azoyanola nga te mutu akosopa obele mai napusani sika wana tala nani asali nga nko mpo nga mutu ya zemi nasi nalembi nasukola mai nakende kopema elongi na nge etali tout juste na douche namoni mutu mulai akoleka ndako mutu mwindu azanga mutu eza te mutu abandeli awa kino na se maboko milai mwindu ya makasi ntango misu na ngai emoni mutu wana ya mwindu liboso ya kantine ya mai na panike kopanike na kangi etango na kangi na kwei na mukumba ya zemi ya 8 mois
na kwei na liboso te na lali boye libumo etali na se tangu na kwei makanisi ebungi zoka tangu na kangi bato bazalaki na lopango bayoki bato bazalaki na nzinga babi te ekozala mwasi wana alingi kobota abotaka mabe eza neti alingi kobota na douche comme ça tangu bavoisin mibale bazoya mpo na secours bakutinga na perte de connaissance bato batuni eza nini molingami ntango makanisi ezongi nameki koyebisa bato nalobi namoni mutu azanga mutu aza na douche mutu molai molingami kati na nkolo makambo tozoloba esengeli mutu azana na kondima nde andima yango eyengala mutu andimi ke satana azali nde akondima ntango nalamuki natali bandi kotala bato nalobi eloko nini ekomelinga ngai natiaki mai nazongeli likambo ndenge ezalaki bato bakamwe bato bakende na douche boye na misu na bango satana soki akoluka yo bokokolala na mwana na mobali soki aza problème na yo mwana akomona ye te mobali akomona ye te me yo nde okomona eloko nini ekobundisa yo molingami na explike bato bakamwe bake na bomutu batala na douche eloko wana eza te mai etikali na cantine mutu wana azali te esika oyo nalingi kofongola parenthèse na lobi boye ozali na ezaleli ya kokende kosukola mai ezala oza na douche ya mundele kotia te otondisi mai na baignoire otiki oke na salon oke kobeta masolo oke na écran oke kotala mai oso otondisi noki te bokosukola yango bato mibale na molimo mabe akoki koposede meme mai oyo moto azosukola ayebi ke ntango aposede mai yo ozwi mai osopi na nzoto mbala moko olati deja obe molimo wana oyo bango baposedaki na kati na mai na nzela ya kosukola moto akokoma posede sabuni savon ya kosukola nango bakoki posede na savon yo osokoli okomi kovivre makambo mosusu na nzoto na yo na esika oyo nalobi ke mutu oyo okoki kolinga kokende kosukola na douche ozali kolinga kokota na toilette losambo ezali kaka na église te losambo ya mondimi esalema bisika nyonso ayebeke nazali muto naza na bitumba ngambo na ngambo monguna azali koluka nga bisika nyonso soki ozali mondimi ya dimanche ozali mondimi ya kosambela kaka tango okoti na temple oza mondimi ya kosambela kaka tango ya kolala okokutana na satana na banzele ebele akonyokola bomoi na yo na yango molingami ntango nalongo na zemi ya 8 mois likambo eleki mikolo mingi te mpona kende kobota naboti mwana wana azalaki mwana mwasi satana avekle nga alobi soki natiki na souffrance ya kobota ndenge azalaka akoki koya koyeba lolenge nga nabimeli ye na douche nzoka ntango abimelaki nga na douche pardon yambo nakende kokweya namonaki maboko ya mutu wana etie boye po esimbanga na maboko wana nde na panike na kwei na bambani satana ayebi nzoka mokolo wana ayaki na mission ya kosimbanga soki asimbaka nga na ndenge nasala oyo bazoloba bamort prématuré liwa ya poisa nano oyoka te moto akendeki na douche bakuti akwei na douche aza ebembe ebele balobaka ezalaki tension nazoyebisa yoki ezalaki tension te soki mutu wana akufaki na douche na poisa soki mutu akendeki na wese akufi soki mwaye ezalaka tolamusa ye akokaki koyebisa yoki namonaki mutu lolenge nga na akoloba boye namonaki mutu na douche na batoilette eza na baesprit oyo bango soki batie ye na fleuve azali na makasi ya koopere te ye esengeli soki aza na wese aza na douche nde aza na makasi ya kosala baopération na ye na yango akokozela mutu aye ayebi ke na lere songolo akoya kokota mpona kosokola mbala moko soki akangi ye ubia abeti ye na stratégie nyonso bakopesa ye abeti mutu akwei baliwa ebele ya poisa eza baliwa oyo mutu barekipere na makasi babeti mpe babomi lolenge wana mokolo wana soki ezalaka grâce ya nzambe te nzambe abatelaki nga mpo ayebaki ke makambo na koloba ekobanda kobikisa mitema ubia milimu ya bato mosusu na yango ntango alingaki koelimine nga selo ndenge azali koboma bandeko na nga mwasi na mobali nakokaki mpe kokufa jour wana na wese me baye bazali ya nzambe nzambe ayebi bango mpe azobatela bango na loboko na nzambe abatelaki nga
esika ona zoloba ata muto yebi nanu Christ te ondimela nanu Yesu lokola mokonzi na yo te nazo yebisa yo ke soki ozala bomo ilelo ezali pona connaissance na yo ndezo sala ke yo zala vivante ezali nzambo azobatela na batu mabe na batu malamu soki nzambo abateli mutu mabe to mutu ya masumu objectif ya nzambe ezali ke akufa na kati na masumu te c'est pourquoi nzambe mukolo wana batela inga na douche po ete na kufa na kati na masumu te na yambola na bikisama Maman, wana ezali posa ya nzambe na kati yote. Ya solo mama olobi mingi penza na kangi ya mutu ya mingi. Otalisi makambo ebele parfois bato ebele baza na ignorance. J'espère que émission les Nazaré la ndambara monde entier bazotala biso. Pona biso en Afrique to pe na particulièrement la Congo to kolobake ezandi ba toilette na biso to pe ba kikoso na biso za salité. Yango milimo mabe elanda na ba toilette na biso milimo mabe vanda kisika salité et esali nini ezali et koko côté au propre eza milimo mabe kolanda te nzoka ndena ba o ba vandi na ba mboka bapaya na ba mboka ya mindele ba douche na bango eza propre est-ce que bango pe ba koki ba bondela pona ba douche na bango to pe na balusi question na ngana nina tu na maman Rebecca de Jésus. Et yango epesa meli chrétien to pe mopagano o alandi yo amoni ke a découvrir makambo belé est-ce que pour na douche na ye esengela sambela ka chaque jour soka ninga kota sambel to akokosa ka service moko bo unique na prier kaka une fois pour toutes et sili nango mikolo tika linga na bando na koti sika ka mai nanga na koti to pe asambela pona pompe na ye mama fongola na mo keze exercice ko sambela ka mikolo nyonso. Merci maman. Soki ezalaka ke to ko sambela mbala moko to sanctifier sika wana ebulisami esili Bible kokai koloba te ke prier sans cesse nayebi ke tango biso tozobondela tosambeli lelo par exemple tozosala prière d'autorité to chasser esprit de mort to bengani molimo ya maladie to bengani esprit ya pauvreté to bengani ainsi de suite lobi lisusu tango sokosifie sur na prière il faut tosambela sur makambo wana c'est-à-dire ndenge nzambe azali koopérer chaque jour diable aussi azo sala misala na chaque jour. C'est pourquoi la Bible est ici prier sans cesse. Ko prier sans cesse c'est-à-dire na tangu nyonso ngala lina ke ndeko sukola. Nazana besoin kokota isika wana na koiki ko sala prière courte. On a yebi ke prière oyo ezali déjà ko pesa sécurité na isika onga nazali kokota. Ozali kolanda. Lokola na lobi par exemple na sopi makila na Yesu. Bisika nyonso na koti sikoyo pona sala ba besoin nazana molimo nyonso messager nyonso envoyer nyonso wazo sala musala na esika oyo nazo déloger yo tangu ngai na kobima tangu nga nazo kota okozana nguya ya koperete mbala moko ozalo kola molimo songolo obimisi eto obeti stop akopere na tangu yo zali wana te même toilette ya ba mindele problème ezali salité c'est vrai quelque part na kolakisa ezana milimo misusu elingaka mingi bisika ya bosoto mais lokola pe esika meme ya toilette na biso ya kimondele to kive to baignoire ezali na kati mama esika wana ebimaka kaka salite nde kotaka na kive lokola milimo wana bango bazalaka na nguya ya koneko sikosala misa ko opérer kaka na kati esika ya biloko wana bango bakozala soko landi pe batu mususu okoko ka bayebisi yoke na toilette bakomaka pe mikanda na bango bake kotia eza lokola esika bazoyokana bazobenga pe a invoquer esprit songolo abimi alors na ndenge nanga nazoloba makambo oyo ngai na monaki pona nini molimo wana zela inga kaka na douche ava pe kozela nga na chambre ava pe kozela nga pe na salon mais c'est-à-dire molimo wana nguya na ye na mission bapesaki ye ezali na endroit oyo bayebisaki ke tango akoya pona boya alors yo sala musala mbala moko récupérer ye. Merci maman, tu continues à témoignage. Merci beaucoup. Alors na yango nazo yebisa balinga minyonso makambo ya losambo ezala nde domaine na biso ba Christ. Mutu nyonso waloba miki azali mondimi ya Yesu andimela nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi nazo bisenge losambo na ye azala na batanya kobondela te ngatango kolia na ko prier te ngatango kosala losambo ezosenga na tango nyonso na ngonga nyonso yambo sala action nyonso likambo nyonso lingi kosala esengeli losambo eleka liboso simande yo osala likambo yango alors molinga mikati na ngolo
na tango wana na zongi sima ya kobota mwana wana Satan akoki ko avekle yo aratenga na douche alobi lokola na kendaka na stratégie ya liboso na za kolande na technique première fois deuxième fois na koki yete troisième fois na landi na douche afin que na boma ye na zemi basi ebele bakufaka na bazemi ezalaka volonté ya Nzambe te ebele baza kombati na molimo na zoloba c'est-à-dire ceux qui ba boma kanga jour wana balinga bazo déjà ame mibale na ngai na mwana wazana kati na nga lolenge ba mesana loi ya ndako ya tata na ngai komai koboma mwasi na mobali le jour wana ceux qui peut bazwa kanga balinga bazwa nga na ngai na mwana wazaki na kati na nga alors molinga mikati na ngolo na tango na zongi mwana botami sata yebike awa natikele nanu ta oyo akende kobota na pete parmi la lolenga na zalai kobota mwana na botake na pete azali mwana wana tango na boti mwana wana ya pete nzoka Satan alingi kolakisa ngate bitumba na yo ya makambo kobota esili nzoka Satan salaki marche en arrière pour mieux sauter azongi nanu sima ngana bosana sima ya kobimela ngana poisa nalingi koyebisa bana na Nzambe bele akoyi komona mwana na Nzambe azui par exemple lipambo lisongolo akoti na distraction akanisi pasi nanga esili biso bandimi longola eloko wana na mutu ya koluka Nzambe kaka tango oza na likambo prière eza lokola kiri moko préventif ezoko OK c'est-à-dire Satan ko peso eloko moko alakisi ke zo sikoyo repos puisque eloko zai ko luka eze bitumba na yo esili na tango toza na sena mokili oyo bitumba na biso ko kosila te bitumba na biso ko sila kaka tango Kristo akoya koneto la lingomba wana nde bitumba na biso na munguna ekosila okay. Satan asali ke namona ke lokola na boti boye différemment na ona zai ko bota liboso elimboli ete bitumba wana ya makambo kolandela ngana libota esili nzoke esila kite ezalaki stratégie Satan alingi a changer méthode pour accélérer makambo a récupérer ngana lombango molinga mikati na ngolo na bimi na hôpital na maternité na sali 2 semaines ya pamba na 2 semaines ya pamba na moni likambo moko ya kokambo tokufela ke bembe na kati ya famille ya bamobali nanga ebembe wana tokundi sima ya matanga na kendeki kofanda esika ebembe ezalaki matanga ezalaki na ndako yango tango matanga epanzani esengeli nazonga na ndako nanga moko esika nazali kofanda kozonga nazongi na ndako nanga molinga bikati na ngolo na moni likambo ya kokamwa bebe ya 2 semaines alela banda tongo kino na pokwa moni mawa ya mwana ndenga lelaki mukolo mobimba nazo kometu nezani ni nazozwa yano te na kiti na mabolongo na ngana lobi na banda kobondela bien aimé mabondela ezana nzela mibale nzela misato soko ozali kobondela Nzambe luka okota na mozindo ya présence ya Nzambe oyeba penza ke Nzambe ayokaki mabondeli nanga okomona bilembo soit na ndoto soit na lolenge nini Nzambe alobaka na banzela ebele Nzambe alobaka na nzela moko te molinga mikati na bolo Nzambe akokoloba pe na conscience na yo o sentir na kati na yo ke ya solo mabondela ngezwi nzela mabondela ngekomi epai na Nzambe molinga mitango nazoloba likambo oyo nazali kaka na likambo oyo ya lien ya famille loi ekekotisa na sorcellerie nde yango na fongoli mwa parenthèse nazali ko décortiquer yango na yango tango na koti na kwei na mabolongo nazwi bougie na pelisi bougie na tie nazwi chapelet nanga na simbi na maboko na bandi ko prier tango nazo prier na chapelet na simbi nazali concentré ezali mbala ya liboso nayoka mungongo ezoloba nanga dans le vide tango nazo bondela maya miso ezoko sopana na souci ya bébé na nga ndenga leli toute la journée aboyi komela mabele aboyi eloko nyonso nzoka mwana tango azolela azali komona milimo mabe ndenge ezoya komenace po ete récupérer ye molinga mikati na ngolo ezaki facilité mama mwana ndenge mwana na ya leli toute la journée esalaki ke na mabolongo na nga pe nalela makasi nasopama ya misu avec que Seigneur ayoka mwana na nga mawa
abikise loko nini ezolelisa mwana puisque na ntango wana nazalaki nga moko tata ya mwana azalaki te tata ya bana akendeki mobembo na se retrouve nga moko na bana wana na ndako mais loko nini ekokolelisa mwana na nga boye na kati ya kobondela na mabolongo na bougie na nga na chapele na nga balinga mikati na ngolo na yoki mungongo ezoloba dans le vide mungongo elobi ebengi nga na kombo na nga ya mboka tango mungongo wana ebengi nga na kombo na nga mboka etindi nga na fongola misu natika kolela na bandi kotala bisika nazotala nazomona mutu te na yoki mungongo wana etuni nga boye eske biloko wana osimbi na maboko ekoki kobikisa mwana na yo ozosopa mai ya misu ozosambela malamu te longola biloko wana eza na loboko na yo nazwi chapele na nga na kitisi na se abi bougie otie liboso na eboma nabomi bougie na nga ntango bougie ebomani sikoyo natikali nazozela voi wana eloba lisusu voi ezoloba lisusu te efandi kimia nabandi kokanisa sikoyo nasambela na modele nini po ete voi wana sikoyo esepela ndenge nazali koutilize biloko oyo voi wana esepeli te ou bien ndenge nini ntango nazokomituna bomutu ye na bangi mutu nani yango azoloba na nganga nazomona mutu te na ndako nga moko ntango na bangi mbala moko na kimi na mabolongo na tiki losambo na ke komata na mbetu pembeni ya mwana angro yake voi wana elobi ekozala ya mutu mabe ke koboma mwana nanga na puseni pembeni na bendi mwana nanga na tolo na bendi ye miniti nga nazobenda mwana na yoki pongi neti mutu azobungisa mwa mayele tango nazoyoka eloko wana molinga mikati na ngolo namoni likambo nanu namona te namoni vision banda nazali komona biloko wana te sima ya koyoka voi wana ebengaki nga ondire fongolinga misu ondire fongolinga mémoire na bandi komona eloko moko namoni naza na kati ya ebale munene na kati ya ebale nazobunda na ntaba taba simbinga na kingo akotisinga na mai nazomela pemba na yoki na lingi na kata motema na sa mai na yoki maboko moko mibale ye esimbinga pe na se ezozongisa nga libanda afeke nazwa mopepe ya libanda noki te souffle na nga elingi ekatana te bien aimé nazoloba na mutu moko ntango nazoloba boye nazomona monene ya nzambe nazoyebisa nazotémoigne nzambe oyo alandaka bato ata na se ya ebale nazotémoigne nzambe oyo akotaka ata na kati ya tombo ake kobimisa mutu bien aimé nazotémoigne nzambe oyo alandaka mutu bisika nyonso o papa na mama na nga bakokaki kolanda nga te mukolo yango me nzambe alanda inga na kati ya ebale nazoya encourager mutu moko ata na bitumba na yo omesana na babutu olotaka banyama soki ozolota lion yebeke ezali lion te eza esprit alati image alati forme ya lion afeke atake yo le malgré bamemi yo na dimension oyo me ngai maboko oyo nakotaka kino na se na mai akoti na se ya mai abandi kosoutenir nga azomatisa nga na se taba azokitisa nga ke namela mai nakata pema bato bakotanga na se na pongi na se na kufa bamor prématuré wana ezosala nga recherche me likambo akokamwa maboko ebima na se na mai etombolinga ntango na mati likolo mutu na nga ebimi likolo bien aimé na yoki nguya moko esimbinga na baluki na simbi taba wana nazindisi mpe taba wana taba mpe abandi komela taba bandi komela lere ntaba azomela na kamwe ntaba mpe asali balolenge na ye abimi na maboko na nga akiti na se nga natikali nazobeta maboko aza wapi nazobunda aza wapi ndenge nazobeta maboko nayoka mungongo ezoseka nga na se ya mai ezaki mai ya kochola lokola mwa fleuve nayoki voi ya mutu kuna ezoseka voi wana ntango ezoseka na baluki na tali bien aimé namoni mwasi onga nayebaki malamu epai wapi nakendaki kobala nde nakanisaki nazobunda na taba nzoki eza yo alobi na nga boye nalanda yo na technique des fois nakoka yo te nabimeli yo na douche nakoki yo te lelo nayibi esprit na yo nazindisi na ebale mpo naboma yo kaka liwa pwasa olamuka na ntongo bakuta ebembe na mbetu
olonginga ozwi makasi ya kozindisa nga mpe na mai lokolo yo ozwi makasi wana nga mpe nake kozwa renfort akatisi ebale ake mpo ake kozwa renfort visio ekatani taba akatisi azalaki taba akomi motuti akatisi ake kozwa renfort mwana na nzambe kozala distraite na ntango yo ozomonaka etan oyo bitumba etelemi nde ta yo sikoyo ifo kota na kati ya mozindo ya bapriere ya baaction de grâce eza tan wana puiske monguna na yo asalaka mpe marche en arrière po akende kozwa renfort ntango yo ozope ozokose plonge ozokota na kati ya profondeur ya bapriere c'est-à-dire yo mpe ozosenga nini renfort mpe ya lole ya armée céleste ekita ye akendaki akende kozwa renfort me ngai natikali na kati ya ebale na bandi kotala lolenge nini nakobima na kati ya ebale nazobaluka nabwaka misu na zelo namoni ancien du jour paka moko mukolo tala mandefu milai atelemi azotuna nga ozolela nini nayebisi ye nakolongo na mayo ndenge nini mwasi wana alobi akezwa renfort paka wana asali loboko na eboye namoni na loboko ya mpaka wana libaya ebimi planche ya monene boye ebimi na loboko na ye eyeti na makolo na nga alakisi nga boye na nyati likolo ya planche wana natamboli naketi na zelo mpaka wana ayebisi nga kota na nzela oyo kende nafongoli miso nzoka nazalaki na vision ntango nazomona makambo wana bato bazoleka na balabala bazolobaloba mwa makelele nazoleka mwa makelele me moye nazonga mpenza nzoto na nga bomoto boye nazokoka te wana eza biloko ya molimo eloko ya molimo nzambe akokosalela mutu meme nzambe aza na bosenga mutu akosalela nga avant nzambe akobanda kosauve ye na badifficulté na bamakambo c'est pourquoi nazobisa mutu moko oza mutu olingi bonganga mingi oza mutu ozofréquente banganga nazobisa oke banganga bakokosauve yo te bakokolanda yo esika nyonso puisque nzambe naza omniscient omnipotent omniprésent bango bakozala na nguya na capacité wana te bakozala na ngo te molinga mitango nazosutuka nafandi na lobi o nazomona na miniti muke na bandi kozongisa sikoyo makanisi na nga na nsima ndenge filme yango ezali koleka bomoto ye na bangi nazwi bebe na nga esika alalaki natie sikoyo na nzoto ntango natie bebe na nzoto molinga mikati na ngolo wana nazoloba deja tokomokende ti vers ba minuit nde namemi bebe na nzoto na yoki na porte wana na vision lisusu te nasi na lamuki na fandi na bomutu na memi bebe boye na yoki na porte ya ekuke na ngai ya ndako babeti ndenge azobeta soki nalobi oyo lisusu vision o vision te o nazomona mpenza te ezongi lisusu kokokokoko ndenge na bandi kotia mayele na nga makanisi na porte nayoki na fenêtre mopanzi na nga lito ezalaki na fenêtre na chambre porte wana bazobeta eza ya salon naza na ndako lero wana chambre na salon ntango bazobeta kuna babeti susu na fenêtre babeti kuna babeti na fenêtre sikoyo nakomi agité natala kota fenêtre natala kota ya ndako satan aza na barise akokotrouble na basituation moko olingo tala situation oyo abimisi makambo susu olingo tala koto oyo abimisi nyonso wana azodistraire yo azobukabuka yo po azwa dusu moko boye akota ntango nazotalatala wana nayoki na porte maloba ebengi ngai nayebi ke voi wana eyokanaki ebengaki ngai na munoko na nkombo na ngai ya mboka likambo akokamwa oyo mpe azobeta na porte abengi mpe na nkombo ya mboka alobi na nga boye na yo na mwana wana ozane na nzoto boya wana na bomoto boye na bomutu nazala kofanda sikoyo mutu wana azoloba voi na ye elobeli na ye to langage na ye eza lokola baba sikoyo azobunda aloba makambo mpo bato bayoka me ezoyokana te elingi koloba nini ezalaki esprit oyo nauti kobundane na mai en esprit tobundine na molimo te akoki te sikoyo aye problème na ye ezalaki nini asalanga mort prématuré lokola rataki na lolenge wana
ndenge soko ba beti porte tango na kotelema yaka na yo na mwana alingaki aloba nga moko na kepo na zo na kokite mais ye tango ko ya ye moko c'est-à-dire aye ko mipesa wana nga moko na kozwa ye nazo yebisa bana na Nzambe kozala zoba te Bible lobi ko yeba Nzambe nde bandeli ya mayele kozala te yoki ba beti kokoko oui entrer au côté de esprit akoloba ye moko alobaki nanga entrer et tango akoti yo moko lobi entrer akoyi ko s'incarner même na kiti yozo fanda akoyi ko s'incarner même na télévision tango ko toucher kaka mpa akoti na kati na yo alors ezali lolenge nga na monaki azokende na nga na ba étape nyonso aluki nga wa kokite aye na lolenge oyo akokite azongi na lolenge oyo siko ayebisi nga yo moko yaka na mwana c'est-à-dire moyen aya lisusu bisika nazali ezalaki te puisque voix oyo esi ekangaki likolo ezalaki déjà présent soko otali voix wana eza Nzambe amuke il faut banda kolanda biloko wana même na bataille wana badetail wana azokende eza très capital ezosunga yo il faut oyeba soki moto azobenga na lobi boye tango voix wana ebengaki nga na ndako oyo epekisi nga na utiliser chapelet te c'est-à-dire voix ezali Nzambe ye moko Bible elobi na Jean chapitre 1 elobi au commencement était la parole c'est-à-dire voix wana elobaki nanga etikali wana ezo prendre possession ya esika wana ezo contrôler ezo konza sikoyo tango milimu wana pe yebandi kobeta porte basi ba rater ngai na rivière na fleuve kuna po babo mangai ke na se retrouver na tongo ebembe na nga na kufi na sapongi lokola bakokaki te ba changer siko stratégie ba ye ya boye sikoyo tango ba ye boye batali ke ezaki na puissance moko ya voix wana moye bakota siko bakoma place nazali ezate yango bandi ko benga ngaka yo moko yaka na mwana c'est-à-dire tango na ko déplacer place wana na koma déjà sika bango bazali ba yiba lolenge nini ya ko resir nga molinga mina ibisi yoke Nzambe soki azobatela mutu esika nyonso atoza na zamba ko batela yo tango na telemi na yoki ke kobeta ya porte wana ko frapper eleki na bandi ko yoka nzoto nanga kobanga we esali ngai lokola na kata pema na mwana na simbi siko nazotuna ezana kobanga eleki Nzambe ayebi faiblesse na biso na tango bange bandiko ya makasi faiblesse ya bomuto monani ndele wana Nzamba kitaka pona ko soutenir biso afin que faiblesse na biso monguna longa biso te na sa faiblesse Nzamba yeko sunganga molinga mikati na ngolo nazotato na Nzambo na yebi bien Nzambo na yebi malamu yoka tangu ngana moni ke mayele na ngeba ndiko kende ko suka na ko banga nzoka voix wana azalaki présent na yoki nini molinga mituna ngani nazoyoka likolo na manzanza eloko eye kolatanga lokole lamba lokole robe moko ya mulai elatinga di tango ekoti na nzoto na ngambala moko na porte kuna bazobeta ti bazobisanga yaka ya yo na mwana tango elamba wana ekiti na lati yango na nzoto na nga mbala moko na yoki nguya ekoti ezalaki première fois na parler en langue lolemo na nga na yoki lolemo na munoko evimbi etondi nga na munoko ekomi munene ndenge na osala la na bimbala moko munoko asike bimi lai ndenge sikoyo nazoloba balai na yoki kobanga nazalaki nango esili nazwi mwana na tie na lipeka na telemi na bandokende sikoyo na porte kuna esika bazalaki kobeta kokoko ndenge nazopusana na porte na simbi poignet ezalaki porte ya poignet na fongoli na misu na nga na moni esprit mulai na moni lilingi ya mutu atelemi mutu mwindu mulai azanga mutu zonga na likambo na lobaki ya douche c'est-à-dire kaka ye moko wana abongwani akomi ntaba abongwani akomi mutu mulai azanga mutu abongwani akomi mwasi akoki komi changer na ba système nyonso sata ayebi que Yesu même Christ alataki nzoto ya agneau azi nzoto ya lion aza serpent nyoka ya motako kaka ye Christ aza rocher seku sata pe ayebi c'est pourquoi palataka pe banzoto azo changer ba image pour que moi na Nzamba comprendre te que ndenge nazo bunda boye naza devant nani soki olingi ko bunda bitumba ko banda ba au nom de Jésus moko ya mopepete ozo bwaka bibwaka ela te yeba nanu mutu ango azobundisa yo
Ce que maîtriser mutongo bien. Okobanda koyeba ke nazali kobunda contre esprit songolo. Par exemple, oza na problème ya mobali moko sabala yo na butu. Mari de nuit na esprit homme. Eza biloko mibale kese. Siko yo zo banda kaka. Nazo bunda, nazo buka, nazo détruire, sorcellerie, kindo kinyoso. Bino batu nyonso bozo salanga complot. Ba au nom de Jésus na ko banda okende envers. Nde ozo na bandimi ebele, ba prier ka ba au nom de Jésus ebele tikalo ko la récitation, ya les corbeaux les renards. Mais ezana nguya moko te zo sala. Etikala kaka récitation. Mais nazo pesa mutu moko zuwa que tango zo lingolo au nom de Jésus. Yebeke naza defa nini. Ce qui n'a tindi au nom de Jésus, et ça l'explosion, et ça la bombe. Molinga mina bimi. Oh, merci Saint-Esprit. Na lata molimo na nzambe on a sengate. Na bimi na porte na tali mutu wana zanga mutu. Nazo kende sika zali. Lai na tielo boko na simba. Nzo ke esprit ba simba kayete. Le boko eleki na mopepe. Mais nazo mona ye. Na landi na tielo boko na simba. Le boko zo leka nazo simba yete. Il fallait na simba ye. Farafa. Mais nazo koko simba yete molingami. Nazo ba kelelo vraiment. Na yeki merci Saint-Esprit. Connexion za makasi. Mais lelo nazo doser awa. Pona biko kubandaka kolanda ngali susu. Bana kolanda eza musala. Tandenge na lobia vraiment na komi fatigué. Na komi fatigué pe toza na misala mususu. Ndenge nazali awa nazaka mama wana témoignaka te. Soko benginga naza pasteur Rebecca de Jésus. Naza na église na Lubumbashi Nouvelle Alliance na commune à Katuba 3 avenue Azande numéro 26 na Lubumbashi. Awa na Kinshasa toza na église Nouvelle Alliance pene ya boulangerie ya Bekatef avenue Wamba na numéro 76. Engamo konde motambwisi ya lingomba ya Nouvelle Alliance. Yango na uti ko pesa ba adresse ya église na bika église lokola ezana no Jeanne na ngolu na Nzambe ekokoma partout. Poza vision monene. Nzamba monaki lokola na salela ki Satan utiliser kinga makasi et comme isko tour ya Nzambe a utiliser ngape selon grâce oya kolinga ye moko. Nzamba pambola bino. Merci maman Aza vraiment Moussala Nzambe Mounene, Aza Moussala Nzambe Akramika la Kinshasa te Aza un peu partout. Avoir Jacques Mingi Asala Moussala Nzambe makasi. Voilà pourquoi les bandes de bino vraiment rester vraiment branchés. Et ça juste les bandes. Non, quand maman a levé le roté. Non, le bande de Mkonga na un témoignage il y a 4 ans passés. La âme de servante au bon on a un témoignage il y a 4 ans passés. La Lela et Salangaï. La santé qui nguya ezo te pas ma maison kota pala na lela vraiment na dans zaki ngamo kate na lela qui y avait l'ensemble bato azo lela na kate basal nguya nzambe ezo kita ezo sala pe bato bazo bika waneza onga na mona. Je pense que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Voilà pourquoi nous vous prions d'être vraiment branchés sur le www.lenazarayen.com. En tout cas si tu es un site chrétien et un site où ezo sangisa basala nzambe ebele. Et c'est ça bala nzambe ebele toza wana pona ba promotion ya ba œuvre de Dieu toza wana pona ba communiquer ya ba œuvre de Dieu to poni pasteur te to poni te oya za nzambe to rosunga msala nzambe ekende liboso. En tout cas toza ko ba témoignage te poto la kisabino makasi ya satana mais to la kisabino nguya ya nzambe nzambe azo sala nzambe za si y a de faux il y a aussi des vrais chrétiens il y a aussi des vrais pasteurs. Je parlais hier à quelqu'un qui m'a appelé hier maman. Toujours mon église des révèles les lots. Pourquoi seulement la humble servante de l'Éternel Azo Luka ba maman Luka ba maman Rebecca ba pasteur Luka ba pasteur Vincent na lobité que bango ne ka basé ya solo ya lokuta pe bazali ya solo pe baza parce que chrétien comme loko les loko moko ya licholi pasteur comme loko la ba pasteur ya macholi ce que le pasteur les gens ne veulent plus croire au pasteur parce que ba sala nzambe nyoso basé ya lokuta parce que Satan ça koti Azo bota misi ça pour a lembisa yo ndeko. Atozo mo ndenge tu ba maman bazo témoigner il y a des gens au bazo boya kondima bazo kanzeli to sa masapo to sa bilo mo poto non mon frère non ma sœur non l'homme de Dieu nous sommes là pour que tout tombe la bendele ya kombo ya Yesu soki Satan koti pour abebisa biso peto ye na kombo ya Yesu poto telemisa pour démentir que fo wana bakoya nzambe Yesu Masia azwa lokumu alors de tika Jésus to tika te
benga soutenir biso na ba prière. Je demande pas l'argent, je demande la prière. Soutiens biso na ba prière, soutenir biso na ba prière. Ce peut encourager mes alliés et non les soutenir. Soutenir Nzamba ou Pambolama. Mais pour aujourd'hui, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Je tiens à remercier tous les hommes de Dieu au Bazobenga, surtout aux États-Unis. Je suis vraiment reconnaissante na Basel Nzambe. Voilà pourquoi les gens au Bazobenga biso musu bazo komela biso bazo ba ke koteka non. Tozo te ke lo ba mututi. À moins que homme de Dieu a lobike bateka eloko na ye. Mais ceux qui homme de Dieu lobi bateka te la âme les servants de l'Éternel na équipe les Nazaréens agence les Nazaréens to koteka eloko a mutute. Voilà pourquoi na lingina bondelo mosala nzambe moi na nzambe to pata mo pagano soko moni ba témoignage na biso ba oteka yango biso to oteka te ceux qui koteka matoko ya et pas maman to kolba ki bateka témoignage ne to bateka te. Alors soko moni to oteka témoignage benga biso toza te poto teka te toza nzambe déjà opambola biso. Oya ozanga tozanga oya ozwa pe tozozwa nzamba azopambola tokokoteka eloko mutu na moyibi te tosala ngo poto édifier bino. Alors lelo tosuki awa bobenga pona ba question bobenga maman ce pour lingi bo soutenir maman bobenga ce pour lingi ba question ba prière. Je connais cette dame, je connais vraiment la maman que je suis devant. Donc na yebi maman on a terminé boso na ye, c'est vraiment la servante de l'Éternel. Je tiens à remercier tous les hommes de Dieu depuis les États-Unis, bazo soutenir la humble servante de l'Éternel. Bozo binganga bolbi. Sœur Tiffany, nous sommes derrière toi. Tozo bukama bolongo tozo sambela nzamba zo lekumu. Je vous aime tant. Ba servante de Dieu, nous surtout je vous respecte beaucoup. Les serviteurs na ngibino mingi. Même na Italie kuna na bandi mama nanga mama ani mama mapasa. Maman alinginga mingi. Maman pasa moi si ya papa Edi. Maman Annie Namboka Italie, n'a pas si merci na celui qu'on appelle le docteur Alfred Coupé Salom selon le cœur de Dieu depuis France, na Basel Nzambe Nyonso, je vous aime beaucoup. Merci. Yesapango sipinzolina vinangai. Pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yesu aye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango babonga bayaki nsima nanga bazwa guérison ntango elomba belemi liboso na ngai alobi po toli emarche nelamba na ye nasimbi nazwi guérison yango naza koinforme yo oyo babwakisama bikomba minzemba na bondeli boyoka na betela bino lisolo boyoka na yebisa bino sekele boko comprendre esengeli bolela te banzete misato balonaki na zamba batuni nzete basala na yo nini ye nzete alobi nga ntango nakokola bokatanga ebongo bosala boka nazalaka nanga na ndako ya roi na kati nanga batia na malasi ekolaki nzete bakati yango basaleli yango ndako ya bameme babosanaki qu'il y a un roi de roi Yesu abotamaki na ndako ya bameme bamemelaki ye bawolo babalata bamemelaki ye bawolo bamalasi bamemelaki ye bawolo ba argent tala lolenge Yesu alingaka yo ndeko na ngai ozalaka na valeur basala
ya nzambe bozalaka na valeur komikitisaka te poza na valeur kosengasengaka te poza na valeur nzeta mibale alobi